ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma Kobanga, oh. Soki ofandaka na Angleterre, ozali sikoyo na moyen ya kozwa traitement na pharmacie na biso. Oza na besoin ya komona monganga na yo te to ozala na ordonnance. Tozali kotraite ba maladi oyo: sinusite, angine ya makasi, koswa ya ba insecte, infection ya poso, zona, infection ya masuba epai ya basi. Après consultation ya pharmacien na biso, tokokomela yo kisi ata antibiotique soki esengeli. Kozela te santé na yo ebeba makasi. Benga de Globe Pharmacie sikoyo pona consultation na 0208 127 44 24 to na WhatsApp 074 829 29 266. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignos, Bamisala Kolanda, Irène Masiandoki TV. Oh maman bino la kabino kakaba histoire vraie pour esa la bino ba vrai makasi nabanda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozela ka masolo ya Irène Masiandoki esa la vraiment bien makasi yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba s'abonner na site te bo s'abonner au site ya maman bino ba o déjà bo s'abonner bo partager ka esa la kabiso vraiment bien makasi ba mourir zeto pesa ka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na mama Cornelia Lutadi la mwana télé 6 mois sia tata na kati ya Allemagne balobi boutique Rehoboth kolata kitoko ekotisi biloko ya kitoko bandeko biloko matoi na lakisa kibino lobi na live ezali bozoko mingi bobenga botala na logo ya émission oyo na tie logo wana batia care yango wana numéro ya mama Cornelia Lutadi la Grace Light Cosmétique muta simbi lo posto na Europe na Afrique partout ezaye bango nyonso bazaba na yende mama bango po yende erataka te balobi solution azana biloko ya kitoko ebele même ba chenette zo bat bazola te minene wana ba médaille ba fongola ya ba croix ya héros nyonso balobi original ya propre nango eza epa ya mama Cornelia Lutadi la mwana télé 6 mois sa tata soki osombi kuna biso to pesaka 10 ans ya garantie to ke bongo. Voilà, merci pour la patience et bande konyoso, merci na Betty la patronne. Moi c'est le kimi bali na mbongo balobi sponsor na biso moi so mebla vendenda kuna verchachi. Bande ko bolanda mama Irène toso la lisolo mo keza mo muke. Eza penza mulaite mais avant ya kobanda lisolo nazo ebisa ba diaspora ozo kende Congo Kinshasa ozo luka appartement louer chambre salon cuisine salle de bain topé deux chambres cuisine salle de bain ko hésiter te benga mama Irène Masiandoki kaka na numéro wana ozo mona okozusika no ya kitoko na prix ya bien balobi sécurité ezali climatiseur ya sûr si wifi pe okosepela bo benga mama Irène Masiandoki na numéro wana yo mtozo kende Congo Kinshasa apesa bino adresse esika ya kitoko okokomela ekosala bien makasi tangu pour okoma na Kinshasa ndeko nanga bomesana ka koliangulu na kapela yaya Kinshasa eza na bisike belé restaurant ya kitoko Super Aubergne eza wana chez mama Sylvie Mwanzaka balobi chaque samedi dimanche kolia bio biloko na biso ya Afrique ya propre na prix ya bien cadre moko ya soin ndenge bozomona mikolo nazo beta caché adresse wana ya restaurant Super Aubergne logo na yango wana numéro ya téléphone adresse yango wana kendo découvrir Kinshasa bisika kitoko ezali ebele. Merci na patience et na fidélité mama Irène Masiandoki ayaka boye lisolo nazo betela bino eza lisolo moko ya mawa eza pena mulaite mais eza lisolo ya mwana moko leki nanga na niveau Kinshasa abengi mama Irène apesi lisolo eza makambo o elekela ye
yango nayebisaka bandeko tobanga nzambe temps eza vraiment mauvais. Jésus Christ revient. Maso tozobeta bandeko nanga eza ba histoire ezali vrai. Tozosalela Proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie. Na ekolobelo komoko na pasi ya bana oyo bakufela ba parents. Ndenge tolobaka ba orphelin. Ba mourir na ba mourir so na tobetango libanda parce que ça nango vraiment moulai te partager s'abonner na Irène Masiendo qui TV like vidéo ndenge bonazolo ba boy mwasi yanga zolo ba yewa na tilibino na photo bo saka ndeti bo mona nga bo saka ndeti na bouger po sala bino bien yo mutozola ndali solo ya mama Irène nano s'abonner na site yote s'abonner batu mingi bo s'abonner kana ministre Vérité TV na yebaka te ba bonner wana bokenda wapi pourquoi bozo s'abonner na Irène Masiendo qui TV te botikala kaka na nga mwasi afinga kata beta kaka masola solo na yebisaka bino bango baleki biso na kofinga biso te leki bango kaka ne bete lipo biso nde Pro Max tozo beta masola soto beta aubergine te yo pe mutozo landa biso za liso na obenga biso to ko betango soko lo bitanga kombo to kotanga kotanga te biso to kendaka bongo ya porter za kaka biso c'est la Proverbe 19:20 message ekoma esunga onanga na suite ya vie. Voilà, merci na ba mourir zembe kwa bengi ngai mwana leki pa na nga na kokipe na botaye abi mama Irène nazana pasi nakoma kolanda yo lelo grâce ya pasteur moko azwanga nakoma kovanda na église nde sali ke ba mama église ba sombelanga téléphone moso na tie ba mega na nga na butu nalandaka ba mission nde nakotaka na YouTube nakutama pe na mama Irène Masiendo ki mama Irène nauti komona ba vidéo zalaki na Congo soki na yebaki na ngaki na luka ona pesa o lisolo vraiment tozotalana nazo pesa o lisolo nga beza trop tard te yaya to solaka ozana âge mama Irène naza siko na 20 anga menga na oboto 20 pe na oboto na bien mama Irène nazana problème moko elekelanga na vie na témoignango déjà na église mais linka ko pesa lisolo na ba famille ya ba mama o bato boko la biso mama Irène nazaka na mama abiso abotaka biso mibale menga nazaka mwana liboso mama Irène à l'époque nazaka na âge ya 16 ans parce que mama banda oti kokufa to sala 4 ans to kunda mama na 4 ans na to souffrir ngana leki na on dit to sali souffrance ya 40 ans mais tozana ba noko tozana ba mama leki awa mama abiso azali koteka azalaki na vie abande kosunga famille na ye mama Irène bande kwa mama aso bazali kolinga biso kaka ntango mama abiso azalaki na bomoi bamourir na bamourir bato mingi bazalaka na bizaleli wana ya na ngai leki na nga tozalaka bien soki leki akufi mbala moko mona okomi no motema mabe epai ya bana mokomona boye ntango ndeko no azalaki na bomoi bozalaki na bino bien siko nayebaka te nini esalaka bongo ya no bobotama na ye leki no bobotama lobi akufi atiki bana okomi no moto abokomi komaltraite ya bi mama abiso akufa ndeni mama bande koteka azali komwana pe na mambo mama abiso ayaki kobela mama ndai kobela bimaki mbuma moko talitoi mbuma wana esali mama masi moko ya munene mama Irène ebimisi kota munoko mama komaki na défaut bayaki ko découvrir que mama abiso aza na cancer babi fo basala mama opération mbongo osala mama opération ezalaki te mama so ndai kolala te douleur pasi ne bandeli ba mbongo azali na ka mike azali kofuta azoteka ndeka kizalaka parce que tozalaki na biso na papa ya malonga to ya kosunga biso mama abiso bere kaka vindenge ezalaka botanga na leki nanga na batata tata avanda na epe na libala ngote mazalaki femme forte abandai koluka tawana azalaki na santa malamu abandai kotangisa nga totangisa pe petite sœur nanga mama Irène ntango mama so bandi maladi ne bandeli bambonga mike wana bandai kosona bakisi esale bien ntango maladi ya meko makasi azoteka lisusu te mbongo eza te mama Irène banoko na so bamama leki mama so bandai koede bango balingi kosunga mama te bango mpe batekaka me baza na mbongo te me moto abandai kosunga bango ezalaki mama abiso to mama azali koteka bakomi mpona kotala mama ekomi ya pasi mama komi kosufre soki nga nasungi mama te ekozala pasi mama Irène moko mosusu nabimaka nakenda kosenga mbongo na balabala mpona zwa nasombela mama kisi mpo azali kolala te douleur elekaki makasi namonaki fo nasenga mpona na esika kozwa te mama Irène natambolaka nazali na 16 ans nazalaki nango baliputa na lipapa na nga nakendaki kotalimete na kati kuna nabandaki kosenga mbongo epai ya bato basunganga mama Irène nazwaka mpe mambongo mwa mike kaka ya biso ya Congo awa me ntango papa moko nasengi mbongo azobimisa mbongo azopesa ngai esalaki ke voiture moko ezalaki na nsima emonaki ngai voiture wana ntango emoni ngai ezalaki na mwana mwasi tantine moko azalaki pembe monene mwasi kitoko
abenga bi yo so senga mbongo bongo lati na basinga mikebo ya liputa pona ni mabe so za ko telema boy abamera mbamona miteli na to na ngaponga mona na banena ko tiaka teke elamba nanga etelemisaki nga mabeli wana naza na 16 ans leo nazo kokisa naza na 20 ans mama yani bana mama kufi 4 ans yango bande ko bolanda lisolo bo partager Kinshasa eza na makambo ebele abila ozo senga mbongo ya nini abi mama nanga zobela yango na osenga muna so ozo luka mbongo kombe abi tanti na osenga mama faso ya bakisi asombaka oya douleur ezalaka 15000 francs yango sala kebi amela ata moi semaine oyo abi kota na voiture toke na ndako na pesa yo mbongo wana yo mosquito ko senga mbongo boza lokola mwana nga afongoli voiture ne saki ne zaki côté omoni côté chauffeur te côté client vandaka ju saki ne atiango na se nga na fongoli porte na koti na vandi mama ya ntongo toko to vandi kabina nga bon ozo lemba boy ponya bi na telema ki bandaka na moyi na ndeko senga mbongo ya mama mbamoko azali na papier mo na maboko na ye atinga mbamo longa bi tena ndengo zo toka na moyi oyo mama ya ndenga tsanga ka papier tena ndengo zo toka ba mourir bo partager lisoleza ya pasi mwana alala mwana ami yeba lisusu te akeko se retrouver na lupango moko ezaki munene ye na kati ya chambre aebite libanda nango eza munene na ndenge nini ndako angeza na combien de chambre salon nango eza ndenge ni ami yebite mbala moko se retrouver na kati ya chambre avandi na mabele mais na chambre ngo mbeto ezalaki mais avandi na mabele tanga lamuki boeseka ba 5 minutes se wana fungoli porte ya koti ba koti na mwana mbali mobo abi petit tango yo na zue côté ya limité abi OK koti saka simbwa ba moko papa na abi nanga ozana posa ya mbongo abi abi OK madame ndenga zio beto ko peso mbongo mais problème ezali mbwa na biso azana posa sala sexe rapport sexuel na moto yo longola robe wana osala makambo na mbwa a osala loko taza mbwa moko bien éduqué mona ngabite papa nga na osala ngote bobimisa nga na zonga na nkapa mama abiso babi ndongo kocho ko bimate ozana possibilité mibale soit au CD mbwa salo makambo soit au luki obima okende mais okobima ndengo okobimela te c'est que okobima na cercueil mama ren esalinga kobanga papa nga zaki vraiment propre penza akei azongi ayena mbongo moko $400 atelinga na bi mbongo ngo $400 ekoki pona kisa mama bino mama no talika bi mbwa salo na bandi kolela mama ren tanjela binanga mwana ozana poso kufa tozana poso bima mobimba sala noki mbwa osoke ou lexi minutes akoma na rage osilika parce que ça déjà près na nyonso mama ni mbwa pat za pena près mama ndeti mwana mobali wana za 16 mama na 16 ans na pena yebi na mibali te nazaki na mobali te mama Irene mutabimisa nga na mutasala nga makambo na liboso na mokili ezalaka mbwa mama Irene na kusha na mbwa nazolela papa na azalaki tongo na kushe na mbwa na mama wana soki na ganga loko na zaki kufuka mana pese forme loko la mbwa mama nazo simbanga na moto abiko banga tazo sisa na ekalate au sisa na ekalate mama Irene mama na bandi ko caresser nga na motu mama mokolo kitoko pembe na perike soin mama Irene alati la mbali puta mwasi pena lokumu mutazo sala makamba boy papa na pe propre papa nazobenga madame donc ce kazaki mwasi na ye mama Irene basalisanga makambo wana mbwa na banda kolela bazumbongo bapesinga mwasi nga lobi nanga lata bilamba ozokende na okala mingi te abimi aye na jimo ka pesinga na mela siko na bangi komela ngo bana na simba ki wana komela ji wana te mama Irene abozo banga komela ji tika so komela te ba moka binanga pesanga ji asu lo moka leksinga ni lo mama Irene na lala kola na lala na ebite na ko se retrouver kaka sika zo kinga na limité mais bakitsanga na babutu mulili mama Irene bazala te et comme na kamba tongo na ekozongisa conscience na tongo na bandi kolela nde ba ya mo mbele bazala ko leka moko azaki na saki na mukongo abi yozo lela boy problème ni na boy pe ko lobake ya na mbongo na bika ya ba leva kinga ba yeko boka abi ba levo soin boy tu apia on ese papa na vanda gesika boy frère wana bitala mwana kolela naza ba pome be na mutema toke etike master wazaki na saki na mukongo talobaki bomba ke kotika ngati pa na biso mama biso abi ya bando bima kilobi ozozonga ti lelo bandelo be bimaki 11h ya problème nini na ese mama azana problème nini mama na nde ko senga mbongo tana kendaki boyeboy mama atana bisika maso na scène ambassade na mbwa mama abiso kolela banda kolela sala crise yango mema mama abiso na liwa mama abiso akufa ba mourir na ba mourir bolanda lisolo na bokebi mama Irene tango to tikali na bande kwa mama ekoma ki injure na famille ba mama ndumba mwana mabe bakenda kolala pa mbwa aya na $400 ne simba ta mama na bango te mama Irene banda ko finga nga ba finga nga na façon nyonso ba eko benga nga tongo bakundaki mama
mama Irene nakomi kolala bilala la libanda mama Irene na libanda na lali na keko découvrir milimo nyonso ezalaka libanda mama Irene babima nange pa basoda basalanga makambo bakosala te mama Irene na souffra na sala 8 mois libanda na ekokoma na zemi mutapesanga zemi wana na yebite mama Irene balalanga pa basoda batebele na koma na vie ya pasi tango zemi komi kosala nga ba malaise wana za âge de 17 ans de salara ki pasteur oya kokutana nga na nzia na zemi nazolela azwaka nga nde nakoma kovanda église lelo pe na bota na pesa mwana kombo ya pasteur nakoma kosambela naza na église o mama Irene beta lisolo na nga na bongola motema soki nzamba asali nga grâce omoneli nga mobali alingi abala nga na kobala na ngai bamure na bamurezi bolandi lisolo bandeko nayoki pasi makasi na motema komona mwana zoloba mama Irene soki mobala monani na bala na kobala bongo na kovanda na église kaka boye nalara na église suka na nga wapi nazalaka su na contact na bafamille ya mama te balingaka biso te leki na nga esika kenda eyebana kutu te po yepa komaka na ishege na nsima na nga pe compréhension kaka na bamama leki babenga na leki na nga mama Irene partout na tambo na nzela miso na nga ezalaka namona leki na nga nayeba esika leki na nga azalaka te naza na mwana azokokisa 2 ans mama Irene vi na nga na beteli oyo yango wana nayeba na nga mibali te na vie mutaliboso abima na nga na vie o na souffra ezalaki mbwa na nzela koluka lobiko kozanga po mama na nga zwa traitement bandeko ne banegligeaki ye mama na nga mbo wango atikala mpe kozwela yango mpe traitement te mama Irene sunganga beta lisolo soki mutama amonia kosunganga azwanga na libala po sika kolala bapesa na bango awa na église me nalingi na bala nasala mpe vie lokola bato nyonso bamure na bamurezi mokili eza na baréalité nango yaya bamure na bamurezi mokili eza na baréalité nga mama Irene nazoka masolo ya ndenge na ndenge ezopesa pasi ezopesa mawa yango mwana biso ya mwasi aza na mboka ya Kinshasa abengaki mama Irene apesaki soni yango topartage yango na bino nzamba lola apambola biso asala biso bolamu biso bandeko tozalaka na bamour vrai makambo esalamaka mingi omona ndeko moko azalaki bien na sœur na ye na frère na ye tant ndeko na kufi omona komi kobotola biloko ya ndeko na komi ko maltraiter bana ndeko ne mena bomo ibozaki bien na yana ona yebaka te molimo wana ekotaka ndenge nini tomonaka mingi omona papa kufi leki ya papa ya komi ko maltraiter bana ya ndeko na mobali tata mwasi azobotola biloko bana baloba boye ekotisi pe kindoki na yebaka te ezalaka nini olingaki ndeko no mingi na bomo etanga kufi atikeli yo bana ndeko na nga protéger bana wana baza bana na yo nzamba lola akopambola yo makambo esalamaka mingi na communauté tomona yango mama kufi mama leki abengani bana ndeko na ye mama kufi mama kuluta abengani bana ndeko ne papa kufi leki ya papa tata mwasa komi ko maltraiter bana frère na boteli bango biloko akomi komene bango vidir na biloko tata na bango moko eza pasi to bongisa bolingo na ba nièce na ba neveu baza bandeko na biso to ko négliger bana bandeko na biso po ba kufi to ebitelo bi bakozala nai na mokili eza na ba réalité gutuma organi mokili vraiment eza na ba réalité na en tout cas nzamba pambola bandeko nyonso bolandaki mama Irene boyoki de na pesi bute Morgan seke na komi nzamba lola asala bino bolamu soki mwana moto azongi te tokutani mbala sima partageaka masolo mama Irene nyope mutoza na lisolo témoignage olingo sa publicité nyonso kosala benga mama Irene tokosala ngo na kimia na kombo na Yesu nzamba lola apambola bino tokutani mbala sima soki mwana moto azongi te la na lobi bisous bye bye na molongo ya bato bazongolu na nzambe na koke wanga na te naza na kati ya mbalo oyo toza na Autriche Vienne votre frère Henri Papa Moulaja nazoya wana le 26 octobre 2024 na Vienne na palais Wertem bino webi ngoleka ngai le 26 octobre bandeko nyonso Autriche biska bozali na ma province rendez-vous ezali ya louange adoration célébration comment que rendez-vous ote zwa ticket na déjà avant ma place est très limité que Dieu vous bénisse abondamment Autriche 26 octobre bientôt.